Yes. 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 Et mon nous vivons. Yes. Moninga c'est là. La posture Moninga. Yes. Nous sommes à l'opposé. Voici le tombe. Basuni na kele kole monga ezate yes 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 walongo yes tika jalousie mal placé yo okabisa maniniko bilangana yoko yakozwa lelo on va bouger là on va danser là on va bouger ça c'est Kamzenga. Yeah. Walongo. Sabiwa. Kamila. Kamzenga, les disciplinaires de la femme. Maweja man. Bouger là. On va danser là. On va bouger. Kitoko, nana crier la main kitoko. Kitoko. Yes. Toujours. On est là qui saute. Stop la musique. Ça c'est les Jamouzenga, les disciplinaires. Et moi, mon bal, le premier album est Simbi. Première chanson est Simbi. Les disciplinaires, dans le cas de Bruxelles, mon bal est Gitoko, vrai Joe, mon bal a tiqué la main à défaut. Bachou, n'a pas s'abonner. Bokene ko s'abonner, Bachou, chez Jamouzenga officiel, là, dans Katia, YouTube. Mana zoko na deuxième nzembo na ye. Bachou, n'a Mozala ba bengela nga ba yuma bazo ba kiti bayo kana nzembo na bango ba yuma bayo kana nzembo na bango après mami aloba to le kana deuxième nzembo boyo ka ngokala mo benga ba yuma bazo ba kiti
bonsoir, ba chunanga. Hein? Bana ya Manuela kitoko ba vrai chéri. Ba bi lelo. Ya edi beti. Lelo ba chou. Bo bengela nga Riti Beauté. Bo bengela nga Riti Beauté zwa kiti. Riti Beauté. Trop c'est trop. Zwa kiti. Ba choué. Bo bengela nga Riti Beauté. Bo tagé. Bo tagé nga Riti Beauté. Oh Manuela kitoko. Bo bengela Riti Beauté. Riti. Zwa kiti ba choué. Ba obo nga Riti Beauté. Bo bengela zwa kiti ya vanda. Basi ya pembe. Bo zwa kiti. Bo vanda. Basi obo nga pembe. Po lelo. Mami na bino ndena prometeki ba shuna nga basi kitoko ba vrai chéri caro de mona commencer à pembe basi à pembe OK bo pakola ka produit bo zwa kiti bo ya vanda bo bengela nga Riti Beauté oya lekisi na internet azwa pe kita vanda na posa ya bato bo lingaka produit o bo lelela ki mami o bo senga ki mami na privé tongo midi pourquoi mami o pakola ka nini o sala ka nini chou chou posona kitoko bo sala ka nini baso bazaki curieux na Manuela na pembe ya Manuela asala ka nini baso bazo kosa bino na internet trop c'est trop babi 2022 tozo kende na vérité.com mami ya simbi bomoni malette lelo ya edi beti veut dire que ma vérité a chopa Manuela ezobima ta eloko esimi pembe na yango malette mama bashina nga bochana bakier bato bolingo tira lokwa Manuela kitoko pemba Manuela vanza walelo na ofungola bino vérité maman conseil veut dire que maman conseil lobi lelo ozo pesa bana ba conseil na mabala mais ça na basi belé na kati ya mabala mibali bazo baye bino likola ba choko mo bozo tia omona na gaz leki na chauffage ya ndaku na ba produit bozo pakola ba papa bakoma na problème à respiration parce que bayoka sur la plante enoni na mutu bayoka sur la produit en tout cas ba chou lelo na ofungola motema bombe bozona ba kiti bovanda buya bele bo bengela nga Riti Beauté bo taguer Riti Beauté parce que Riti akosi biso pe mini na internet trop c'est trop Riti Beauté trop c'est trop na kati internet lelo to fungola na obana na fungoli motema maki afungoli motema na sala ta moi fier na pesa na ba oya nga mbote nazo mona nga patience Mathilde balobi Anelka Ballon d'Or ma copine de moi ozawapi Lucie Yenga babi Lucie Yenga force tranquille Lolita de Pika balobi mère de jumelle yanga moko soda makasi la vie est belle ozawapi la vie est belle chou obaki mami bobenge na nga na bana nga balinga choko ba papa bino bolinga basi na bino bazala pembe lokwa Manuela kitoko mère azala bien pembe tina nzela ba père soki mère azana boulot ba père bokota ba papa pe bozwa kiti po ba papa belé pe bobenga nga o Manuela na posa monsi na nga tela uniforme ba papa bino pe bozwa kiti bovanda po lelo mama eza kilo mame choba na sala bino na fier ba shuna nga na sa pe fier bo pesi ni no te na otika nga pe so pe na lingi na tiki bo patienter non na boka ba oya nga ba bi vie na nga ke pa di Weston motema caro de Monaco ba chou na bi ba chou na nga avant na banda to solola ba chou bo kende ko s'abonner ko mami afungoli YouTube lelo eza deuxième jour ya YouTube nanga il get la quinoise Mardala Fiotikiala ba chou fille de la promesse yo se kaka go sakana olingina bana bombe lokole ko bombe la secret nanga fille de la promesse mami na bina fungoli chaîne YouTube bana nanga ba obolinga nga ezala ba papa ezala ba mama ezala ba leki ba chou boki ne ko s'abonner ko mami azana posa 1000 personnes si semaine ici là na posa 1000 personnes pour mami na bino akoka ko banda ba live na ye na kati ya YouTube chou bana mami basoda makasi nanga ba fanatique nanga ba obolinga Manuela kitoko botondi ebele
na Facebook ya Manuela Kitoko botondi bozozela Manuela accepter bino na Facebook sikoyo na kati ya YouTube ezoluka nango te ke mami accepter yo kuna ka bokende ko s'abonner na YouTube ya mami na bino Manuela Kitoko original TV officiel bokende ko s'abonner mami a tie lien soko zo mona ngate parce que ba Manuela Kitoko base belé kende pena na kati ya page nanga na tiaki lien moko boye na so bina na lati vert pour ce que fini lien wana et comme même na page YouTube ya mami na bino na posa 1000 personnes pour mami pe abanda ba live na ye na kati ya YouTube pour mami azo pesa bino makambo bien talaka lelo na opesa na panja teke na makambo choko po choko bakabola na mutute mais tellement na lingara bino na ba jaloux na ba fan nanga lelo bozo pe secret ya choko nanga bola sanga pe bolingo ko bozala ka mami to lela yo mais mon thème mami je vous aime mami to lela yo mais bon lela mami ngona sana posa YouTube na posa na bino ba chou nanga na YouTube na bona na force ya bana ya Manuela Kitoko na kati ya YouTube bokende koko bobenga ba cousin na bino ba noko ba koko ba tata leki bana na bino na ba tablette tout ya bana bokende ko s'abonner na ba kombo ya bana boyini siranga na YouTube ya ba shuna nga mani akoti te mani akoti abanine ka 2 jours na kati ya YouTube bokende na mona pe mo force mami na lela bino fort vraiment on a zaki nango yango wana pona YouTube ya mami so muninga yebite chérie nanga Claude Jules ma Claude chou kende ko s'abonner kende ko s'abonner na YouTube ya mami bo senga ki yango trop mami kota YouTube mami akoti YouTube bon tokota na lisolo na biso o eza ya mutuya na pesi mbote nanga na Debord imbattable champion vrai Dieu mon robot babi parti funda et vundele meilleur célibataire du monde super papa donc mbote na jamu zenga les disciplinaires mobala mulai mobala mbinga bogos donc bambote na yo ba shunanga ba papa o bolinga kotela bolinga choko ba mama o bolinga choko ba jeune fille bolinga choko vraiment bozwa kiti boya ko vanda to solo la to beta katimini mutazo benganga eza moma ya ko benga te bolimbisi bato bolinga choko bozwa kiti vraiment lelo na posa to solo la na posa to solo la boya na fungola to na tika na fungola bolingo yeba so bolingo yeba o chana ba kia pona fungola na za motivé ya ko fungola na omona ba kia te ba shuna na posa ba kia na tika nanga parce que on peut signer l'autre na choko na na tika ba chou bo chana ba kia ba balinga choko bo komela nga trop na privé mo ba kia ba rouge on ça la moi bien bo foutela ngo l'autre mais maman nga panza teke ça linga bien vraiment ma lettre fou moi mais mama dit mama ba fungula kaka kitoko manele bandia wa ba chou kitoko nyoso bandia ba chou nanga mama mami asimbi ninyo tala o ma leti mobimba tala mama koko ya te o nyonso natambola nango ngaso ko yibinga ka valise choko ekei natambola boy complet tala bon mami abandi bashunanga na opesa lelo kuba bi o azana mato ya koyoka ayoka o azana mato ya kokanga akanga bashu ba vrai chéri nalingi to banda na bandela bino bato bolinga choko bato bo banda bo sala ya choko na bino banda kala na bato bozo banda choko sika donc inga mami na bino na zaki décision na 2022 oyo naza na posa ke makambu ya malamu soki muta osala makambu ya malamu to betela ye maboko soki mutu aza na posa ya likambu po choko yango na bombela bino pe secreti wapi parce que soki yo teli pembe to tela na biso ndenge moko te yo za ne longi na yo ozala na beauté na yo ngape na ozala na beauté na nga na lembi na nga okosaka bino na pakola ka Carolette na l'huile chou na pakola ka boye na koma kokosa na lembi kokosa sili 2022 oyo to ana posa ke nzamba sala la biso makambo bien makambo ke ekofungwela biso ba porte ba jara ba secret oyo ke makambo moko yo persona o ba million te okosombela no ba fanatique no mafuta te ezaka jusque ko lakisa baninga secret na yo na bombeli bino petro mais tellement 2022 na bike na fongoli mutu nyonso motema
naza polele po bato bolandaka nga naza pe na posa ke tant bato baotala bike basi na pembe balandaka Manuela te mwana fanatique ya Manuela obike esalanga mpe kitoko ke basi mwa kitoko ya pembe batelati awa nyonso pembe alati mwa gondo fanatique ya Manuela po nga nalinga basi kitoko nga nalinga basi ya bien fimo ka chocolat kitoko fanatique ya Manuela esalanga ka wow fimo ka pembe abuakama fanatique ya Manuela esalanga kaka wow pourtant ba anniversaire yaka nasenga bino ba vidéo parce que moi pesa la mo lengi basi moi pembe ba jour anniversaire à Manuela ba sala ninga ba vidéo parce que comment yo mama na bino za moi kitoko bana nanga bozala kubuka et salama wapi différence yana ba shunanga bato bolinga ba choko mutu nyonso achaka choko ba shunanga base ya choko ndebo anviaka nakoma lokwa Manuela nakoma pembe lokola soki Rihanna nakoma métis choko nyonso po esimba base ya choko ezali savon obozomona eza mix ya savon base ya choko tout ezalaka savon pourquoi na bengi na yebisi bino ke bashunanga soki bomoni titre nanga na kati ya vidéo titre nanga na vidéo na komi bobengela nga Rich Beauté mutu akima te bande konanga nazo continuer na okota lelo mais so na lobi liso lo mona lobaki soki mutu azo sala likambo malamu il faut ko betele maboko Rich Beauté na tie ya edi nzembo na biso ya edi ebeta mingi boyebi yango na bahando mais na tie nzembo ya edi parce que lelo bozo zwa makambo mutu ya lelo na yeko fungola mutu moko boye ayebaka te ke nga Manuela kitoko so ina beleli Rich Beauté eza pona rando te mais na beleli boke na oyebisa Rich azwa mwa paniki Manuela po mbala liboso nga Manuela kitoko natanga kombo ya Rich Beauté mais na lobi 2022 soki muninga azo sala makambu ya bien il faut ko betele maboko Rich Beauté lelo on sala surprise nga Manuela kitoko ça fait 6 mois na salelaka biloko ya Rich Beauté sans que Rich Beauté ye moko ayebake Manuela kitoko salelaka biloko na ye na banaka ko commander biloko ya Rich pour nga na kota de internet na zalaka pembe siko tomo yo ka Rich Beauté na otala biloko ya Rich na lobi te nga Manuela kitoko na commander chez Rich te na façade na nga pour la sala combo na oya na combo na nga te na koma eko commander biloko ya Rich Beauté ça fait 4 mois na site ya Rich ayeba te ke nga Manuela kitoko lelo kokisi 6 mois ba 6 mois na ba keke mois na salela ka biloko ya Rich Beauté bashuna nga Rich soki série moko ta na utai ko sala ba rando ba 3 mois 4 mois passés soki 3 mois soki 2 mois passés tant ba rando ezotoka mami akomaki ndundu na bana ko salela toujours kaka biloko ya Rich na kati ya site bashunanga base ya choko ya mutu soko za na poswa ngando boza eza na basi musubu wana poswa ngando donc poswa ngando niko baki ba poswa mo eza makasi ba pose kuba oyo eza lokwa matembele omoni oyo eza savon oyo choko ezo senga patience bashu soko za mutu mutema moto oza mutu zalaka na tante komeka choko Manuela tiaka te potela uniforme choko ezo senga patience bashunanga soki ko salela ndenge mami azoluba oya linga salela choko na nga na senga no stopela nyonso oyo salelaka po oyeba ke mami alobi vérité to mami alobi lokuta muto azana posa alanda ndenge nga na telaka uniforme to bandi cours na minute oyo eza boy savon omoni savon mutu soko koti douche avant osukola okoti na yo tozalaka na mwa babenga ngoni mwa ba robe moko boye zela vice mais rose na posa rose na robe na rose na posa mutu azopakola choko il faut ozala na robe moko boye spécial eza robe teke okalingela ngo ba Thomson te il faut ozala na robe no moko boye spécial ya na posa robe na ngana na lata na uniforme na ngana lata so na opakola choko donc ba maman opakola
sukola choko mais obeti sa papa pe libakute bashu yaya na posa robe na ngala la kisanga ngoboye la robe na ngano ki au koti douche au sukolate au banana ko sukolate au zui mai elongi bashu nanga ba savon biloko makasi na elongite savon ono loba au koti douche au mi buaki mai mwandambo mwa mai kako mi polisi mukie mingite nzote zalaka mwa mai na kati oye babenga ngo robe nanga ya choko yango na koti douche na boaki mwa mai nanga etikali na nzoto na kangi pas même 2 minutes kaka mai ezo na nzoto okangi soki oza muta bolembu ngana lela nanga na chaka musique mikolo na obeta trop ja muzenga kitokologie na tie bafle nanga na douche nazoka kitokologie ozwi miroir bashu miroir ya boye toza nango besoin na kati ya douche omoni miroir otelemisi na kati ya douche miroir no etelemi na douche merde ebotelema miroir etelemi na douche yo wana ozwi savon po oyo eza savota eya nango savon soki otie mwa mai na mai oza nango na maboko na mai oza nango na nzoto otie obandi a partir ya kingo elongi te pardon omanya mvutaki biso abebisi biso elongi te okokoma nsima savon oyo ozopakola ngo lokola mafuta ezosala bafulufulu wana otie siko nga na tie nanga ja muzenga le disciplinaire kitokologie to léopard nazobina na nga nazotia nazopakola ozozwa ta na bakote ekomaka mwa mwindu oza kotia oza kokwakula oza kopakula savon fulufulu na makolo na genou na misapi partout na nzoto na yo esala pembe fulufulu wana pe miziki ezobeta tango osilisi ozobouge no mwa ndambu bafulufulu ifo elimwa na nzoto tango fulufulu ekolimwa ozwi oyo olati robe na yo obimi na douche olati mwa robe na yo ozotelengana aspirateur ozosala telefone ozolambalamba après 1 heure du temps bashu après 1 heure du temps ya kopakola savon na nzoto s'il vous plaît congolais biso baafricain tolekisaka mayele pardon bosalela kaka nde manuela lobi kolekisa mayele tokende kolala na savon parce que quand bayebisi bino base ya mutu eza savon bafille ya bacongolaise tolekisaka dose ntango okende kobeba omami alobaki savon 1 heure du temps ya kopakola savon na nzoto osalisali bamisala après 1 heure du temps okoti douche osukoli obandi kosukola tala toke savon oyo eza savon mwindu bino mwa boyebi savon mwindu ngai mikolo yo savon na ngai na uti okoma ndango ntango olingi okende kosukola savon mwindu oyo carton nango yango savon oyo po savon na kati ya carton elembaka kopali oyo eza nango kopali ya gel savon ya mwindu no oyo yango okobanda kosukola nango osukoli na savon ekotouche elongi en plus pe ntango tokosala 1 heure du temps savon oyo eza makasi mpona elongi savon oyo okende osukola nango oyo okovandisa yango mpena elongi 5 minutes kaka 5 minutes ovandisa yango ekauki na elongi osukoli yango na savon wana vert matembelo wana elongwe après osukoli nango kaka nzoto ntango kosilisa na savon oyo ya mwindu kosukola nzoto bon osilisi tosilisi toleka parce que fona kende tokenda magambo voilà tezela fona talisa caméra boye pona tiela bino biloko nanga na misa po bozala pe na facilité osala capture bashu nakenda na misa bon ok pona déplacer pona moni bashu bozomona mami ok oyo azolanda mami oyo robe na biso après douche après kotia savon olongoli robe na oyo osukoli nzoto na yo olongoli savon oyo osukoli na savon oyo olongoli savon oyo yeyo soki olingi okomande paris savon ya mwindo yango yeyo na tie boye po muna
Bon, toleka. Mikoleleka ki, ngama minabino nazalaka mutu ba bouton te. Savon oyo, ba savon mibale esila kinga. Boyo kalikambo ekomelinga. Ba chou, nazozonga. Ba savon misatu esila kinga. Tellement biso bato mangala, yaya, na étudier savon ya rich, ngabi, ngama mielote. Ngape na osala savon. Na kenda ki ko créer savon na ndenge na nga. Savon bimisi nga ba bouton. Na yo bima ba bouton. Na banza mikoleleka ki bomoni mami ya bima ba bouton. Tango na bimi ba bouton, nga binzambe na ngai. Ngam na mesana nga na savon matembele. Na savon mwindu. Na savon obozo mona elongisalite mama. Elongo la katache net na filme. Na yo ko bima ba bouton. Na sala ki... Na sombi na ngaka n'importe quel savon na beti bombe mix ba savon ba chou na yeko tiane longi tala ba bouton na mami na bino na komaki na ba bouton ngabite na ko kufa boete na bengi na mekaki na site ezo simba lisute na mona ka ngoloka kindoki ba chou na site na commande bo ezo simba te ngabite na bota courage na benga rich beauté ezanga manuela kitoko aboni manuela bi savariti na a besoin de savon. Na a posa savon moko ya vert, azalo kwa matembele. Na a posa ya savon kingani parce que na panda ça fait voilà ça fait 4 mois, to que les 5 mois na pakolaka ba biloko na yo. Na yo ko sala mix ya savon na ndenge na nge bimisinga ba bouton maman. Na yo comprendre que mix na betaki elingi ngate. S'il te plaît ndeko na nga, tindela nga ba savon. Ndebo mona ki ba savon na nga weze ya sika. Odes na salela ki na matembela ngeza ya sika. Rita yoko tindelanga. Sikoyo tokei na silisi ba biloko nyonso. Oyo bozo mona ngo oyo ezali vitamine C. Sérum ya vitamine C. Bashu. Oyo eza sérum ya vitamine C. Oyo ezali na uti ko komanda ngo mikolo pona la komanda ngo ça fait 2 semaines tant ba buto betinga. Na on sala nini? Pour na ba bouton na kena expliquer bino non bien. Pour na bateau boza na ba bouton, boza na ba tâche, c'est très important explication na pesa. Bata choko, bino botika non explication savon na on continue. Bateau boza na problème ya ba bouton. O tâche ne longi, ba chou. O ezali lotion tonique. Lotion tonique ba pakola ngo ndenge ni ba chou na nga. Et l'ongino est normal au longoli maquillage. Ozu oyo. Au fini papa. Ce qui peut moyen ozu coton. Au tchango likola coton. Ti eba coton wana to longola ba vernis. Ozu tonique oyo alcool lotion tonique yo. O tchena coton wana. O bani ko tcha ne longina yo Oyo il faut coton 1 heure du temps. Bato ba bouton bozalia wa. Bato ba tache ne longi bozalia wa. Ba chou, bato ba bouton boyo ka très important parce que partout ça pour na bino. Oyo ba tcharango na elongi bana 1 heure du temps evandio na elongi. Après, OK bo sukole longi na yo. Bo sukole longi na savon. Tant o sukolo passer longi na maya malili. Ozui savon oyo. O vandisi yango na longi na yo banda 5 minutes. Après 5 minutes, o sukoli so elongi na longoli savon oyo. O longoli savon oyo. Tant on la savon oyo. OK na acné. O eza uniquement pour na bato ba bouton. Eza ba komi pe acné. Bachou. O eza pour na acné sérum oyo. Eza pour na bino bato ba bouton. Ozui sérum o fungoli. O fungoli sérum oya. Eza boy. Il faut fina awa likolo. Oche, oyo bachana ngoka uniquement place bouton et bimio. Et longi mo bimbate. Place ka ozana batache to ba bouton oche sérum oyo. O masse. Wana ne longi ya propre, pour ce sukoli longi za propre. Oche sérum ya acné. Tant on oche sérum ya acné, ozeli 5 minutes. Après 5 minutes bachou. Boye li susu. Ozi ofungoli vitamine C parce que elongi ya mutu ezalaka na besoin ya vitamine bachou. Vitamine c'est très important. Vitamine C c'est très important. Chaque jour ozi vitamine C na fungoli.
ofungoli vitamine C na yo bashu nanga. Vitamine C pe na kati na yo omona ke bakomi vitamine C. Ofini, ofungoli vitamine C yende penzako okocha elongi mobimba sauf na miso partout na elongi oche vitamine C na yo. Obandi ko commencer vitamine C no na elongi 5 minutes soki vitamine C e kauki bashunanga. OK, toleka. Yena benga ke mafuta mbila. Eza sérum soko za na batache te ko pakolango te. O eza pona bato bozana bilonga batache. O mwana zika kina na banaye kolamba soso esotelenga na ana tache ya mwindu. O ba genou nanga, o kotoyo, o ba genou, o na sima. Ye azali pona batache. Alongola ka batache. O elongine za na mo ba problème bele bashu. Ye sérum ya anti-tache. Ye kocha isoko za na batache. So za na batache te longola pona bato ba bouton ba bouton bimi bino. One explication na bino tango kosilisa kocha ye. Ye pe kocha kaka koto tache za. Ofungoli sérum. Na benga ke mafuta mbila kwa za jaune. Oche kaka uniquement place ba tache za. O tache za ki na loboko. Oche ka place ba tache za. Otiki yango manse, otiki yango ekauki. Bon, tango kokauka na elongi, mafuta ya elongi yango. Omoni procédure ya elongi. Après na suka nango, o clôturer o mafuta ya elongi. Na sala nango ata po elongi senga nango te mafuta ebele. Ocheboe, o manse na elongi, mafuta ya elongi yelo. Mafuta ba chaka na elongi ba shunanga. Ba pakola ngo na nzoto te ya suka aka awa matoi kingo boye wana mafuta elongi yeyo parce que elongi babatelaka beba na ata lisoko beba na ata mupende façade display babatelaka donc mafuta elongi aluka neta za lebele yeyo wana ezalaki explication ya batu ya ba bouton bozoka na ba shunanga explication ya batu ba bouton na ba tâche bon tolongoli sikoyo makambo na uti ko pesa explication bato ba bouton toke na bato ya choko o bazana bango na problème ya bouton te ana posa te la normale base ya choko mafuta savon au koti douche parce que toi na école wana posa choko po soki osali ndenge nga mami na lobi ba chou so yo telite mais soko lekinga na choko ba chou na keba so yo sela nga vanta ma selo video to sala rando na ola kisote po lobi yo o banda susko chela nga munoko ba chou bokeba parce que tango okomela na yebi ya ba pembe na bino ba niveau eza nango donc bo chela nga munoko te na sima mukolo bon tokende to continuer bata choko normal o eza ke sans bouton base ya choko eza savon o sukolo koti douche o polisi nzoto o pakoli savon lo kwa mafuta après 1 heure du temps o longoli savon tant o longola savon na nzoto na yo ba shunanga wano che savon na savon normal oyo toujours pour na obate le longi savon eza 5 minutes na longi ye 1 heure du temps tant o rosilisa o sukoli nzoto no na savon normal bashu c'est très important tant ozo salela choko babiloko vitamine eza na bato ebele boumeli na kosalela choko bolingi kosalela ba vitamine C ya komela glutathione capsule bashunanga na posa mai po ngana bino to fungola na elongo koma bato mususu bomitunaka manelo tela kitoko mami otela kitoko mais yo bando banda choko ozwaka soin ya choko na yo te omelaka ba vitamine C te osalelaka neti nga pembe na ngevandi glutathione c'est très important la vitamine C tant ozo melango nga sikoyo e pa ariti na salela ka de biloko na salela ka yellow eza jaune na métisseur donc oya ba métis ya citron yango mibale biloko nga na salela ka mami na bino yango tongo midi pokwa soko lingo ya jaune nga na uta ko ya 3 mois passé salela mafuta 3 fois omona buzoba o ndenge kokoma ndundu mais soko lingo maîtriser moi pembe na senanga pakola no mafuta ta musu une fois na tongo
mais soko lingo koma ndundu bashu na posa mai shu na posa mai biloko yo 4 oyo yango mute simbinga o esimbi kitoko Manuela yango zela ika fat nodo vitamine on a la sabino oyo ezali vitamine C. Vitamine C yeyo. Na fueli bino muteme na c'est la mutache la ngam normal mina saka nga déjà pembe. Na saka nga déjà pembe ozoko makala mingi te ndundu. Maintenant yo ka bino te bosela nga fier. Bon. Glutation ba melaka e oko mela capsule oboy. Nga siko mami na bino na melaka capsule oboy te na mona ngo e ko vanda nga na estomac na kotela rapide parce que ya sala rapport muta koma choko. Glutation oyo. Glutation ensemble na vitamine C. Bango mi baloyo na sala ndenge nini. Na we ya rodunde na nte. Yeyo. Oyo soki na melie boy aumela na fungola kaye. Omoni glutation ta na fungola kaye nazolie même moment. Alors, drogue. Tala. Alors, parce que poussière est ça la rapide par rapport à vos bombes les locaux. Hein? Mi baloyo. Et ça le lundi moro boepo et ça la rapide. Na kacha poso yo azo bomba puissance na ye. Alors, tant on ça la bombe. Maye. Yes, sikoyo, ba melaka bango mibale na tongo na pokwa. Na tongo tango la mukaka, o liena no eloko te ba chou. Libumu eza vide. Banana ye. Avant lia bandana ye. Après o meli, o moins ba milanga ba kokoto sombara ba 1 litre. Salaka tuke na kati ya mulangi wana vide, o charger ba mai na kati ya 1 litre. Bandana journée, soko zo mela ba vitamine, po choko esa la rapide. Il faut mélanger ba maï belé ba choubo mélanger ba maï mingi parce que vitamine ezo senga maï ana posa maï na kati ya nzoto no po akoka kosala makambu na isilisaka 1 litre maï na journée tango osilisa ko mele na tongo na pokwa pe lisusu miliaki zela après 30 minutes o melie na maï toujours soko melie après zeli 30 minutes au lié to sisiye. Si vous avez un secret mafuta, parce que si vous avez un boko makasi, pour choper les senga, il faut fungwama. Il faut le boko ça la pète fungwami. Ya yanga na zoami balé. Yellow et nikolo bake jaune. Ya telisara jaune. Nathalie na site na bango balobi ye métis. Na bi jaune métis. Na beta mix ya oyo. Yango bomona nga na komaka ndundu. Na komaka ni métis. Ni soki nini na koma na ngaka ndundu na koma na kulaka ba ndundu boye ba série wana parce que na koma ko pakola oyo 3 fois na journée na buto avant na lala tango za toujours pembe na kitala tala ba shuna na kozala ka pressé te soko zo pakola choko zwata na yo oza pressé na nani ba shuna na pakola mafuta 2 fois soko sisi ko sukola ko ka osape ma inyo sote o pakoli mafuta na ozo pakola mafuta no zo pakola mafuta no zo pakola partout ozo pakola. Si nanzela awa, ko pakola bashu, il faut qu'on soit kitalatala, bashu. Kitalatala est important. Tant qu'on pakola choko, bashu. Tant qu'on pakola choko, il faut zala na kitalatala. Oye bape état ya santé ya lisoko na mukongo. Nga zala na bana na senga la bana ba pakola nga. Mais koto pena ko mitali na kitalatala koto lisoko. Oza nanzela katikati oza konguluta yaya wana tshelo musique no poza la presete koza la presete ozo leka na ba point moko na nzoto poza la cirque na posa ni wapi ozo pakola kolinga rapeto sola na téléphone mama li solo musu nto benga zo distraire yo yango mona ka mutu musu koto aza mwindu koto pembe koto couleur non
zala tia miziki. Tu vas musique, moi, bah, rumba, moi, bien. Yaya. Est-ce que là, par la radio, on a pas qu'on a un parce qu'il a dit que pembe au quota. Tika, 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 jalousie. Mal placé. Yo. Okanisa kanini ko. Na bilanga na yoko. Mama, bozo pakola. Ovandi kunozo pakola. Ngala ina baso ba pakola mafuta lokwa mutu aso bunda. Ba mama. Baso ba congolaise. Bo pakola mafuta na mona ba minge bele bo pakola mafuta lokwa ba judoka lokwa ba maître. Bachou, mafuta na brita le kota raté. Mafuta zo senga slowly, doucement, doucement. Mafuta zo senga, au mona basi musu zo pakola mafuta lokwa. Yaya, non Bachou, non 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 non. Quel genre pakola mafuta kabata kala. Wana soko zo pakola karola eti bongo. Tango beta ko esotera na ba mir. Bambata, ezo sauter na plafond. Non 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 maman. Tango ko silisa ko pakola babiloko na biso oyo pakoli na suka nango. Makambo mafuta oyo tout anzoto et tout elongité hein. Mafuta oyo pardon. Bachou na boyi elonge beba. Mafuta oyo eza makasi na elongité. Toyoka na bien. Atozo tela kitoko Bachou na elongité mafuta oyo eza basé sur nzoto boye. Nzoto. Tango ko silisa. Oche vitamine C na yo. Oche vitamine C. Oche ne longi na yo e kauki après 5 minutes. Ozui mafuta oyo. Yango ndeza elongi. O nga na telaka parce que elongi na nge telaka na oyo. Opakoli na yo. Tellement boza ba femme mariée. Soki ba femme mariée bozali awa. Bopakola ka choko. Wana douche étouffement douche koti yo. Ozui siko elamba na o kaka. Wabenga ngo teni yo de combat. O teni a choko bashuna nga. Soki obandi choko sika. Kolata oyo te po otela bien te. Lata ba makaku moko batekaka na action. Lata ba makaku moko boezalaka. Olati chaussette. Olati chaussette. Ba makaku wane ezalaka na mikila. Bashuna nga. Wane telisa. Kezalaka moto. Boyebi lamba ngoti. Ezalaka na Kaboul. Balata amona Kaboul ba makaku wana. Olati yango siko Bachou. Muto abandi choko siko. Lingo koma pembelo kwa nga. Chou. Wana chouate. Wana pena maman na chauffage la mbango. Ezalaka makaku. Ezalaka na mukila. Mais tellement ça non a parlé, c'est pas grave. Au outil douche, au lati amo, Bachou. Tellement bozana mibali na ndako Bachou nanga. Soko parola choko, au outil douche. Bozana na habitude que au outil douche, mbalamo, donc au outil parola choko, mbalamo na mbetu na papa. Wana bozala ki sale fille. Yo outil douche. Ozo lumba sur la ba savon, sur la ba mafuta, ba mama. Beta ta tour na balcon. Soko si douche. Ba kendara na balcon. Ko kende ko kote la mobile na chambre te. Mafuta pe ba pakola ngo na chambre te. Mafuta ba pakola ngo na douche. Parce que mafuta na biso ba africain biloko na biso na gaz. Eza na gaz. Siko il faut pakola ngo na douche. Tango si douche. Kende ko zwa mupepa nzambe libanda na balcon. Tango ko zwa mupepe na balcon, ofandi na yo, amoko ko fungola mo makako ofungoli mo mupepa Carolette, Carolette kuta wezate, mupepa mafuta riti bote ebimi. Tango mupepa mafuta ebimi, ozongi lisusu na douche. Omoni tango ozonga na douche. Oyo bateka na bango ngata 2 euros oyo, 2, 3, 4 euros, ele ka 5 euros te. Mafuta oyo eza mafuta mindele. Azana sola bombo. Bino ba femme mariée, boto tika ko étouffer mibali na ba choko parce que mobali muso a dégoûta choko no pona ba gaz, ba solo. O basi bo pakola ba l'huile ombia au nom de Jésus. Bodumba sola zei. O basi bo zalaka to chamaki to chamaki za dia eloko eza solo. Yo pakola lelo na maki, na l'huile ombia, na savon ombia. O boaka na kati ya mafuta wana zo sala acide bashunanga. To boaka babiloko wana nyonso. O mami apakola ya mwana siko tango ko silisa ko zwa mupepe na balcon. O koti douche. Bomoni mafuta ozo moneze ya mindele babenga ngotindika chakani.
azana solo ya bombo okotieka mukie ozolekisa partout na nzoto ozolekisa partout akwa bino baso boza babase minene na masoko minene mafuta ekendaka koevanda wa ezosala solo soki papa linga kota abando yoka sola mafuta Carolite bamafuta Ritz na nzela na Prince na boulevard esalaka sola mafuta evandi kuna ekangama étouffement na sola toilette evandi na katikati na sola mafuta okoboma mobali bino bato bozala babase ebele tala base siko bajara bamafuta oyo ntango kozwa ngo koto ya katikati oyo potango ebele na katikati boye potango ebele potango partout na nzoto ntango ozokende olala na père ozolumba na mobala komotuni chéri obiki mafuta opakola bino bato boyoka soni mobala yoka soni ke opakolaka choko camouflage choko sola produit na mafuta oyo mafuta eza camouflage po lumba sola parfait na nzoto wana ozokosa mobali chéri na ngo lumba soki to mafuta ni opakola relaxaka papa ya ba bébé mais yo moko yebi secret vandia na suka tindika chakani oyo solo kito o comprend que mobala alia mabe surtout soka kitika na se ayoki ka solo bombo tindika chakani awa solo ezaka mpoli awa asila la solo te bashu awa soka ye talaka awa na loboko ebunga bato musuna kacha siko mafuta gaz evandi wana cha oyo bashu nanga ovandi na yo lobi olamuki na tongo brosser o continue même rythme quand on a expliqué bino mafuta po ekota bien deux fois chaka mafuta tongo pokwa sikoyo batebele oyo bolinga botunaka bozana posa ngando botelaka te bashunanga choko pe ezotala âge mutu azana 50 ans na mwana muke o azana ba 30 ans toza poso ndenge moko te mutu abanda choko depuis bo mwana komi na 50 ans ezosenga bato mususu ezosenga na bino po mafuta ya Ritz beauté esimba nga nazalaki nanga dia na poso moko ba bébé lemba na telaki na facilité bino bato bawuti na choko ya ombia bashu bato ba choko ya ombia bozana na bato sa caméra bato ba choko ya ombia bozana na zonga pokuna na batami bino bato bopakola ba choko ya ombia ba choko ba Carolite boboaki ba Betazone ba Demovat bosala mix ba Javel bonaibite ba sorti tout bopakolaka soko lingo kota na mafuta na nga Manuela choko po esimba esenga pe pause ko salela ba produit ezake ba vitamine mafuta vitamine pona ko hydrater biso denga hydrater mafuta wezana hydrater dans oye ba kutu na français bobenga ngoni mais eso hydrater peau des fois peau eso senga pause nga soki na teli na chaîne choko amoko na vanzi nazo melaka ba glutation nazo salela kaka vitamine C omoni vitamine C oyo soko tie pause na choko vitamine C yimbi sarate ya bando sala kaka malgré otiki noko pakola mafuta ya banosala ka elongi zozala ka pembe ça vitamine C otiki no moko produit yango bomona Manuela beta cancer te Manuela posone za la propre Manuela donc na sengi na bino chou na posa muto la kisanga défi muto la kisanga banana côté internet ala kisanga vidéo place nga Manuela na za mwindu banda na côté internet na kota ka toujours métis na za wana ka toujours métis parce que choko zo senga stratégie okoba no chena keloko mote bano bana ko chene choko yo stopaka te non moko o stopper ozo salela ba vitamine ozo mela ba vitamine ozo salela ba vitamine elongi ozo pakola mafuta oza ke hydrater ezo hydrater peau après ozongeli lisusu makamba hotela siko yo muto outi na ba poison ya ba Carolite ya ba ombia soko lingo pakola biloko ya Ritz ezo senga na bato ebele il faut cha stop il faut cha pause otiki no biloko nao osali moi 2 mois jindi sa poso
yini sa pena poso na yo et se calmer poso ezonga na ozonga moi mwindu te mais tika na produit parce que oyo pakola yanga ezelo kwa makasi na ndenge yo wuti donc changement ya mafuta bato musu ebeta bino retour donc esenga il faut stopper na mois 2 mois moko boye o pakola mafuta te poso ezobota tama o chaîner oyo bashuna nga ngana bino le 2 juillet biso nyonso tembe na choko o comprendre mais esenga stratégie choko bapemaka bashuna nga s'il te plaît yo muto ke o umela stala na age na foto tala ba age choko pesa likambo age yo muto ese okoli okomi deya na ba 50 ans obanda choko na ba age na biso ba manuela na ba 30 et quelque ba chou yo olingo tela lokwa nga jamais otela lokwa nga jamais bayana nga ba ser nga soki déjà age ndenge ezo kende na nombre de temps ya carrière na o ya choko et comme na tango mafute boy ya nango la vie est belle ozawa pchou et comme appela na tango mafute boy yo po age na yo ozo ba posité de 30 à 20 ans de carrière ya choko ba chou c'est normal comme obeta ba misusu ba cancer il faut qu'on paye sa peau au sali pina bino bato bo umeli au sali peta 3 mois moko boy on négligeant mafuta au simba mafuta te ozo pakola mafuta ezake kenda ta na rixaza na ya vitamine ezo hydrater peau ozo entretien à peau atana voiture coûte contre contrôle technique voiture à pamba et senga ke entretien nango faut rolande la soin nango bongo nzoto na yo yango bomona amami nazara na ni cancer yango mona amami na bandaka ba carolite engoko banda kosala nga ba mbeli na che stop nazongi sima soko mono zo pakola loko surtout ba tib ba shuna nga biloko tout eza na ba tib et katara nduta soko lingi poso na yo ezala bien arrêtez ba biloko eza na ba tib nini kingani betazone poussière yaya botika bichacha ezo kata soko lingi nzoto na yo éviter ba biloko mususu bimisa dépenser eza na biloko mibale oyo mwasi na vie il faut dépenser eza poudre na ye maquillage ya mwasi na mafuta na yo basa kitoko ba vrai chéri OK boza ba célibataire OK boza basi OK olingo zana na page yaya zanga na atako kolia ya lix mais ko zanga ka poudre te ko zanga ka suki ya malonga te ko zanga ka mafuta ngolo te parce que mwasi waza sebashu o eza conseil ba marié te o eza conseil ba célibataire yo femme seule yo célibataire yo mtozo luka ba gender yo mtozo luka ba shida yo mtozo luka ba noko mwasi po kanga bangolo mwasi lo représentera mwasi eza beauté et lo représentera mwasi chez ba noko beauté suki zala nona eloko te na poche ya ba chou ba célibataire zala na mbongo te na poche sacrifier mbongo na yo na suki na maquillage na mafuta bien soko ke chasse à l'homme orozonga na ba chasser parce que présence aspect tant otala boy moi soko bwaka mana obwaka ma pour moi c'est soko azane kitoko ata senglé olati no ka senglé suki eza bien maquillage eza bien et ben na ba noko ce que bandaka na mafuta poso ezozala ndenge nini mwasi fo azalaka na poso ba bébé bashu poso ba bébé mwasi fo azalaka na poso ba bébé mobali so azobeto mwa mbata bo sentiment nzoto sembe mwasi fo azalaka awa pembe mwasi po bolingi pe cave basi ebele bolingi cave ngo bakokoto awa nyonso mwindu bashu basi ebele lelo bokoma boma mwinda munoko ebele bwe na Facebook soki ekomi na terrain magoda tellement choko ngozo tia awa nyonso lokwa mutu barepasa ye basi ebele bwa minoko mais awa kindobika likemba choko kotelisa awa kotelisa bashu mafuta elekaka awa kochaka bachibi te katara nduta awa kaka mafuta ozo pakola soko pakola lati pantalon po awe belaka nango rapide batibi mte katara bino mwasi fo azalaka awa pembe ba mafuta yango yo ezo sala
Riti beauté. Bashu bo sekate. Yana passe belle. Tala munoko. So ye komikara papa. Alinga cave. Mais ce qu'on a linga cave. Pour kaba côté cavité. So mobala linga ya. Ote ete. Nga passer ma bisa boyaki. Passer ma bisa boyaki wa. Passer ma boy cave wa. Ozo banga neba kota cave. Pokuna ba wokuta moindo. Na nzoto soki ya nini. Na nzoto metisi. Makolo moindo. Ezalaka te bashu. Il faut tela, zwata ya mafuta, milinga, bo komande, bo somba, po Ritz azan kona biso, waki mutna mutazana dona ye. Don ya Ritz beauté eza mafuta. Don ya Ritz beauté eza mafuta. Ah, shuna Rachid, ce qui Rachel, elle est mo ezana ele qui vite fait. Na ko cité na bomi ote chose a raison. Moi ça bozala ah mwindu te maman. Oko si ça na papa pour ça okota cave. Ah faisala ra bien kese. Ah wa. Faisala ra bien. Na si me faisala rotela. Kotela loko akakete. Oteli pembe. So ibazo panza kuna baluka livre. Mumbali pa kutake. Mundele. Omona mwasi pembe. So eka balobi loka papa. Vedi yoko zo loka papa po kuna nyoso mwindu na ye barate goudron kune fundaka état d'âme ya couleur na yo yana batu mususu ko so lingo baka posone mobali kota ka panza loka tata okuta mwindo kokuta kune ko kimse siso na posa kolia po mobala lingi métis ake okuta makamba mwindo kuna na kati te mafuta oyo eko makabashu so kozana base lekebele boye olekisi ongunzami mafute kokota bien olati pantalon eba shunanga bafi choko ezanga moya sacrifice mobimba omona ka mani azodenda donc ba sport mani asalaka il faut obligatoire faut kobimaka libanda bashu gaz wana il faut bimaka toboyo oboma mobali mibale belé ba koma ko bela problème à respiration mibale belé ba koma ko bela asthme à cause na biso basi ba gaz ya hydroquinone na ba sola mutu ba so bo umela na ba perique bo sala nango 6 mois solo ya perique solo ya hydroquinone siko boza pona ko boma mibali na mbetu eza kozala salité tango zo tia choko chango na ndenga ba professionnel ko tika ba traste ke ba drano ya mbetu e koma sola ombia. Surtout bino basi bo pakola maki bo dégueulasse parce que maki abimisa ko der moko boye yo sikozo pakola choko ya maki ba chou botala ba choko ni bo pakola maki ba chaka na mafuta te oh bo de John Defona na kata ni ne telisaka jaune ezabo e comme so sola zei o comprendre mo bala linga suko simbo te pour nini bilanda landa bipakola yo kaka eloko te so wa ebiso eloko bo telisaka yo lanzi yana makamso ko Hollanda te bashu. Donc oeza ki vérité ya mami na bino ya choko na ye. J'espère bosi ba capture na yebi ke ba oyanga bozara bana mayele bolanda nyoso bo comprendre explication na soki bo comprendre te na niati bino informatically mais ngama na kito na lobaki mutu na mutu azana dona ye Riti beauté tango zo sala likambo oeza bien na boyi ko kimiselo ba client po congolais ennemi ya congolais zaka ndeko na moko congolais muninga yo sala na nga teka na conseil Riti beauté ateka mafuta nazana bato ebele balinga bayeba manuela kitoko apakolaka nini siko nga na pakolaka Riti soki nazo bomba secret ya eloko nga na pakolaka automatique nazo freiner bombongo ya muninga siko yango zo mona ba africain totikala toujours esika moko yango zo mona biso ba africain tozala toujours freiner toza freiner na makambo mike na 2022 ba shuna nga to senga nzambe ke soko zala likambo moko salaka muninga zo linga yeba lakisa muninga koti sila muninga mbongo koti sila ndekono mbongo to koma na esprit ba chinois to koma na esprit ba mvunzi chinois koti sala mbongo pa ndekone chinois mais congolais ko préférer a koti sa mbongo na ba chinois ke ndekone azoteka biloko na kati internet ba shuna nga bolingo amour tozana amour wana te 2022 tozongisa amour ya biso ba ndeko na biso ndeko na Afrika sala eloko bien betele mabo muninga
sali lo kwa bezo sala business na ye ndeko na fungole afro shop o moni le mususu mutu mo noir mo ka ke no sombe lo pa bamvunzi oyebi se yaka na kuna ndeko na biso mo Afrika fungoli to sala pe publicité to sala pe ba marketing ya bien pour na ba ndeko na biso mais yo mona ndeko na zoteka awa mais yo préfère beta 10 km bana ko kende pour que no somba kaka eloko wana ka ndeko na zana ngo yo préfère sombela mutu mususu molimo wana ndeza kati ya ba congolais molimo wana eza na kati ya biso bato ya mangala yango bato ebele ba vie na biso ezo avancer te parce que toza freiner yango monaka secret moko mundela zalaka nango boyeba ke mundela leki biso ne lote mundela leki biso na mutema malamu mundela fungola ka je africain kangaka je bino ba papa to ba mama bosalaka na ba compagnie ebele ya mindele au moins la société ça la 20 ans na société moko boyo salaka na poste moko boye yo finala machine tant mutu nyoso tanga yaka na compagnie mundela la kisio ke koto basalaka boye koto basalaka boye mais au moins africain tant ndeko no moko ye lisusu aye na sima na yo aye koluka musala il fallait on la kisa mutu wana ke ndeko nanga au moins na compagnie machine travaka boye na boye non mais Congola ko préféré akambika ndeko ni na on la kisete na l'accès boulota bunda malablo on est wana kuna abunda manango eza motema mabe parce que mukolo compagnie alakisio ndenge ba machine na ye salaka ndenge ba finaka ba bouton boye na likambo boye na problème boye yo ndeko na ye aye sika ndeko lo mutu mwindu mais au moins africain on ba tena lakisete yuma lakisete ava na kuna bunda manango aya yebitenga place donc yo lingi Congola lingi place nyonso ye kaka ba poste tout yo maîtriser non tango moni ndeko osala makambo malamu aosala bombongo na ye bato bolukinga mingi secret na nga mami na bino bashu na nga yango nga na lakisi bino soko lingo salela choko na nga longola na babiloko no salelaka meka kaka uniquement choko ya mami na bino o biloko nga na lakisi yo soko telite wana eloko mususu eloko pe oyo na remarqué na communauté na biso ba africain toza mitema mabe ngana la kisi bino explication na nga bien biloko na pakola ya rich beauté yango yo siko okomona yo ozolanda nga na life na ndaku na yo okendo sala makamususu okoma kolala na savon olala na savon o continue vina ya ba ombia osangisi ombia na biloko na nga ona la kisi na pakolaka lobi soke bimisio makwanza oleki na kamera mani akosaki biso Riti bota zote kabiloko ngwanzu Riti bota bebisi nga nzoto chou bato ebele ko bebiseli ba ninga marketing bato ebele ko bebiseli ba ninga business eza ba genre ya bato ke osangisi produit ya muninga na produit ya voisin songolo po bato ebele boza awa boza ba fazer na internet boyoka keloko ebimate na internet soka balobika place bo baote keloko bo ezotelisa oki osombi Manuela pese explication na ye ya choko na ye oki osombi osangisi Manuela osangisi oyo yaya mais ozosala bombe na kati ya nzoto na yo ndenge nini koyeba ke eloko ya Manuela mutebebisi yo ndenge nini koyeba eloko ya place osombi pa voisin ebebisi yo yaya kolekisaka mayele te congolais soki likambo eza ezali Congola bebisa nyonso soki totali ke balobi journée de la femme donc biso to déformaka Congola déforma makambu tout na vie journée de la femme bino bokomisango et koma ba soirée alors journée de la femme ezali journée oyo basi nyonso na monde ba organisera conférence ba mame bele ba telema ninga na biso basi balataka maputa te ba telema ba organisera conférence bazo parler mais le biso journée de la femme to komisango place à kokenda ko découcher journée de la femme ba soirée journée de la femme to kena ko sala kindumba basa bala ba déconner la journée de la femme donc Congola déforma tout to yeba su bise lo côté nga na pesi bino explication na nga ba chou bo sala la kande na expliquer bino soki ko salisa na ba sili na yo o baby etali yo ngamo na pesi bino témoignage na pakola ka biloko mukolo na kena ko sala ba savon na ndenge na nga na bimai ba bouton na buka na kite
na bengi rit na expliquer ye atinde nga biloko akoye kotindela nga donc nakotila bino photo nande na bimaka ba bouton nandenge solution ezwami pa ya rit bomona différence donc tokende kosala makambo na ndenge na biso te s'il te plaît parce que nga mami na bino na pakolaka uniforme na telaka uniforme kaka nde nazoloba kota mokongo soko komite bino bato bobota bwana bana benga jeune fille na yo pakolanga savon na mokongo po muto apakolaka mafuta boye akomaka partout te muto apakolaka mafuta na brutal wana boye tokomaka na biso partout te ekomaka na baplace mwana mokongo otikali mwindu kote mosusu eteli donc tioke ezokomaka place maboko ne suki non benga mwana po nga na benga jeune fille kote mokongo yaka yaka pakolanga mafuta soko silisi osukoli maboko na yo en plus bato topakolaka choko eloko eyinisaka maboko makasi maboko ekoma mwindu bashu na bosani eloko eyinisaka maboko ezake tango ozosimba baproduit ya makasi soki osilisi il faut kosukola maboko na bosali bino produit moko zela soko osilisi na butu oyo boyebi ke mami na bino nazalaka ya mbebo rose oyo ezalaka nango ekoma lokola la belo na nga oyo eza mpona ata oza chokola oza pembe bato boza na problème ya monoko mwindu baso boza mbebo mwindu lokola bonungalaka diamba oyo eza la belo ya tous les jours anytime air nyonso soko ovandi ododi eloko ekoma lokola drogue muto aza mbebo mwindu nga sikoyo nakoma mpe kotyango parce que nazalaka nanga de ya mbebo rose siko mbebo nanga ekomi kokoma lokola bafamparisi mbangu donc ekomi okoma soki toko makasi lisu tokos oyo otyakatyaka nango tambolaka nango anytime oyo ezalaka kaka na manto soki na nini nomo olataka ya chaque jour soko ovandi no na biso te okofe komaka boye oyo sikoyo esalaka kitoko po mwasi abonga mbebo mwindu te mwasi abomaka malèvre mwa rose soki kaka mwana omeli mpe jibwe rouge à lèvre esili mobali mpe atali mbebo kitoko momii na olamuka pembe na mobali mpo ya basi mosusu alamuki na ntongo mbebo ne ekokimiso ekokimisa na mobali soki alongoli rouge à lèvre siko oyo c'est très important na babasi oyo boza bambebo mwindu mpo mwasi azaka mbebo mwindu te mibali banayokanisomela diama nzoka nde eza nango ndenge babota yo mais na 2022 oyo nyonso solution ezozwama na makambo tu oyo eza mpona mbebo soko lingi ngana te ngai nasombaka na site ya rit soko lingi mpe rit ayeba o te kende kokota na site na ye soki mpo lingi ke obenga ye amona mpo na yo mpo na nga eza c'est très important bato ebele nayebi ke boza bato ya bichacha vino mobimba yo pakolaka biloko nyonso oyeba ozaka na choko fixe te na préféré kosomba nano biloko na site ya riti te benga riti bote na privé bosolola lakisa ye mpo na yo lakisa ye badefo ya bapo na yo noza nango na privé parce que riti aza obligé azala na secret professionnel ana droit kopublie mutu te sans autorisation na yo kobukana te bashu na nga benga riti na privé lakisa eta ya poso na yo oyo nga naza na bageno ya ngando oyo omoni oyo eza mpona maboko kaka te eza mpona bato bazalaka bageno mwindu oza na baplace ya mwindu maboko mwindu donc oyo eza kaka baplace uniquement mpona baplace ya mwindu mpo bato ebele nayebi te so bonguluma tro na mabele na kongo bandaki kotambola na kongo na ozalaka koka nayebi te mpo eza na bafille mosusu geno etelaka te wana nayebi te mpo geno abongo fo ozala koka parce que koka vi na ye mobimba atambolaka na bageno c'est normal ezala mwindu mais siko basi ebele baa na problème ya geno geno na oyo siko ye atretaka maboko te bageno ye kaka bageno na misapi ya makolo omoni bakoto oyo na makolo awa bato mosusu ozalaka mwindu kuna ye kotia mpe mingi te mpo kongola azalaka so asombi eloko tozalaka mpe motema dukuduku nakoma lokwa manuela omona okomi kotia tala ebela mafuta na nzoto mafuta oyo elukaka nango ka mwa mokie
otie na nzoto lolita de pika po bozala motema moto te tout esenga patience dire à Tchoko pour bima bien un mois à partir un mois bah faut pas mon changement il y a qui toko oui sous pembe mkono pembe bashu mon anniversaire na kalate tango ko yana ba novembre na posa na mona ba vidéo qui toko ba shu na ngande bo komi na ba posa bien muto azana posa ngando bengariti abete rosulora ba kulutu pour aller miso poso et comme moi bien ba peso blo mo zo hydraté pour pourtant enchaîner Tchoko comme sous niekes ba mère donc oh nazali na ngona ngana bombe la bino sous secret ya ba lèvre na maboko ba chou yango wana ba bebe na ngaka de monako yango yo na fungoli na nga motema wa kotela lokola nga acheli nga ka munoko ba chou omoni life na okinoka nga ba capture ba komba ba tunyoso chweki o bozala boche ba kier e bonga na mona mukolo bongela nga ba chou na nga malele lote akwa kongole bozala pe mitema mabe bosengi nga merci te bosengi nga merci te ba chou mais bozala makasi tango botela bila batali boso bokoma ba diversaire na matala bokeba nganga ta formé bana na atikala na bora moko keba o coach benge coaching bo comprendre bo bungela ngate ba chou bo komala zala ka bon manele lote nga pakola Tchoko na ngana ndenge na nga mona la bibi loba bakuna mais oyo vandi na life na ngo yoki après lobita ngo koma métis comme wangana beblo kona to boya il faut que la reconnaissance ko senga manela merci osungi nga na likambo na yeba kite bato ebele ba yebi Tchoko teke base ya Tchoko c'est savon fondation ponda kunyo se tonga maka c'est fondation ndako ezake ndako ezangi fondation ato tongengo ekweya muto azo pakola Tchoko ayebi teke base ya Tchoko c'est savon mama to pakoli na bando sekayo parce que pembe na esuka na ngona nzela parce que base ya Tchoko c'est savon mais soko zape muto ke makolone kuba makolo pena makasi okoki kolalisa savon na makolo kana makolo savon okoki kolalisa kaena ma okomo pakolelo kwa mafuta po landisi mafuta na makolo awa okoki kolalisa savon awa na genou soko za na poso ngando wana bato bazala ba poso ngando ba poso kuba ba poso ekoma lokola bato bele bana ba poso lokola plastique ba platifisa ye ba tia plastique likolo bato abongo ne penzo ko lalisa savon awa savon olalisi savon opakoli mafuta likolo pona elongola ba poso ekweya yo donc ba shuna nga oyo nga nazalaki nango mami na bino yango wana namoni ba merci na bato ebele bolingo oyo nga na transférer pa na bino motemo nga na fungoleli bino nga na kati ya ba life na nga na posa bato ya mitema malamu to ana posa bato ya bakento te siko awa nga na kaboli secret na nga na bino boyibi kitoko na nga te naza toujours Manuela donc 2022 au message na ngeza na public na nga tozala motema mabete fungola motema pona baninga soki na musala na yo bazoluka batu yebisa ndeko na yo kozala na te pona kokanga ba message ya malamu lipambo lifungo to fungola ba porte tozala carnal ya bénédiction pona muninga ezala ndeko oluka musala yebisa muninga na bulo na biso ba oluka batu parce que tant muninga na su musala muninga na zokende musala aoluka mbongo po aleisa mabumu ebele azana ba responsabilité na ba Afrique na ba kin azana responsabilité na poto non to fungola je po na baninga fungola je ba shunanga OK na magasin mobwe ba oteka forme ba payer forme siko ba kitisi forme ba tie solde mundela azana posa ba client mais au moins congolais na magasin kutoza ya yote magasin nganya mundele oboko panza sango ki bakitisi biloko pona nini ozoboya bato ba osomba tokokokana mama elamba tokoyiko sombela mandenge moko mais jamais to bima ndenge moko bashunanga po mutu mutana tai na ye mutu mutana bote na ye to koma mutema malamu na poto mbongo eza pasi okuti ba solde quelque part magasin moko balingi bakanga fungola baninga bakende kosomba
tant monsieur eloko wana eutaki na 100 euros bateki yango na 20 euros benga baninga bakende kosomba po yo okokosilisa magasin mobimba te mais congolais motema mabe babiloko wana siko tozala nango ya mikie ezokanga ba bénédiction na yo comprendre siko eloko wana na baki ngana na posa nkola salela nga na chemin na nga lakisa ba chou na ochoko lakisa bana mbalo balinga batela botela toko mamindele so to betela cancer ti wa to betela biso nyonso mais fungola to fungola mitema na biso pona baninga parce que tant yo fongoli motema na yo otiki motema na vie na vide po nzambe e comme na espace moko boye mikolo ko bashu tellement na tika na espace ezali soute na kati ya vie na nga e nyonso ezali vide na ofungola tout bikuke nyonso na kangela ki baninga nazo fungola po nzambe na tika ba espace ya makambo ya malamu oyo nzambe alinga sala na kati na vie na nga po ba makambo mike ya mtema mabe oyo ezokanga ba bénédiction nzambe mwasa lelo ezate parce que nzambe soka linga ya akuti kaka nkento motema mabe na kolakisa te na kosala boyete akosilisa ngo mwana na linga dinda na dali adinda kaka mwana na linga akufa kaka na kosauver mutu te ba mitema wana oyo tozozala nango ya mabe wana ezokanga makambo ebele ezofrene omona muninga linga bala libala muninga ozosepela te nga pena nazo souhaiter bakabwane nazo souhaiter ba divorcer nga nazo souhaiter mabe komela ye nga nazo souhaiter yo bana na place ozo souhaiter na ndaba libala nao divorce ebeta rapport te ebete li porte parce que ozawana ka pona freinage to boy freinage 2022 bashu o nzamba zo salela nga mwena yebiso na ezate munkolo yo po nzamba sala ka sango na mwekendaka donc wana pense que na 2022 oyo bashuna nga na yo kaka makamba malamu ilanda bino bato bolanda manela mitema feza la kitoko bozala kitoko ya visage kitoko ya kati 2022 oyo eza moment ya réparation ko soigner mitema na biso tozala bato esengo tozala bato to porter lipamboli bashuna nga boya mutoyo azoyeloka freinage boya mutoyo azoyeloka bakombo bato boya mutoyo yazalaka négatif boya mutoyo azalaka loboko na litama non toana posa bato bomina biso bisengo na vie bato bomina biso makambo malamu eza na mutu muso otambola na ye atambolaka na yombo yesu journana so otamboli na ye okwesi mbongo eloko boye komelaki yo otambola ko betaki libakuli sipape katanio yo na nzela eza na bato muso otambole amemaka malchance toana posa ke na bato ke tango so tambola ne boye bo beti tour boye obe ba benyo na nzela madame makamuno kotisaki ya nationalité ton jimi ozu nationalité luko benga biso po to sala rendez-vous to peso nationalité madame okotisaki likambo boye po na mariage na obengisa mobali na to répondre oui ya kozwa madame to makambo kotisaki ya visa na ya ba voyage na yo donc zini yango yako le kofuta biso mbongo po ozo makambo na voyage donc wana posa ke bateau tozo affronter na ba vie na biso bazala bateau bazo mema lipamboli zala lipamboli pona muninga zala bénédiction pona muninga to fungola mitema yo za na posa ba salelo mais ozo lipamboli ndeni soki yo kanga ya baninga to banana ko fungola ba porte mitema na biso pona baninga po nzambe pa ko salelo nzambe osela biso te po yo pozo ko osela baninga te miteme koma malamu bashu na fungole bino mutema mutu nyonso tabetaka secret choko na yo mutu tu apakolaka choko alobaka vérité te mutu tu apakolaka choko alobaka vérité te mais lelo na binemi na ba jaloux na batu balingaka nga na batu balingaka nga te na yebisi bino ba profiter lelo na mutemo na fungole bino natali ba jaloux te natali bino parce que la majorité bolingaka nga na fungoli bino nde motema jaloux pa ko profiter pe na conseil na nga o ba yoka makambo na nga o pe balandaka nga nzambe pa zotala bi Manuela okoka pe ko loba na batu non na privé mais au préféré ba ninga bazala bien po bible le bien so prier pour na binemi na biso to prier pour na binemi donc ta ba bi prier pour na binemi elingo la ki sape ke tango za na likamu so ke nemi alinga yokola makambo ya bien oyo za nango eza mabete eza mabete kotela kate bashuna nga message na nga na loba na bino ke na kokaki pe ko sala makambo na privé parce que mutu to akomelanga bokomelanga bose belé na kokaki pe ko sala moi vidéo uniquement ba oyanga
mais là-bas quitté mututu a profité babi zwa ya malamu to linga to zwa ka ya malamu to boa ka ya mabe na là-bas qui va profiter mututu a profité a zwa non nazo pesa énergie positive donc énergie na ngana pesa courant positif on pesa pour na mututu na kageli mutu portité oh ennemi na pesi zwa conseil ya libala pour ma conseil na pesa ya libala na binemi pe bazwaka bozwa po soki mutu azozwa makambo malamu oyo ezouta kati na nga mpe na ozwa salaire patata yo mona ngaka Manuela kitoko asalaka rando Manuela kitoko boye te Manuela aza kokabola na mutu nyonso gratuit parce que nga na yebi makambo malamu ezalaka na salaire yo soko pesi nga salaire te nkolo opia nga salaire nanga parce que internet oyo bashu tant tokotaka ngo avant na kote internet ba oyo bazalaka liboso na biso ba Manuela na internet po tokutaka bato baza liboso pour les lobos nyonso bato bazalaka pe liboso bakutaka pe bakulutu donc il veut dire que nga Manuela avant na kote internet ezalaka na ba fille o bazalaka na internet ba memaka slogan moko boye ezwa ki place na génération boyoka boyoka loko na loba nga bana kote internet ezalaka na bato bazalaka na internet ba memaka vague moko boye ba memaka conseil moko boye négatif na internet mobali ya mutu azate mobala mutu azate mobala mutu soki alinginga na kolinga ye mwasa mutu soki abenginga na kofinga ye donc balakisa biso na bato bazalaka avant biso na internet ke kindumba eza permis koyiba mobala mutu eza permis donc mobala tcheli baya o tcheli bende olinginga to lingani okie na remplacer mususu na 12h mutu akei na 12h6 o remplacer mobali eloko wana etikala ngala bi et comme on appelle ba jeune fille en ça la vidéo mobala mutazate mobala lo alinga na lingio et comme il lelo na génération ba Manuela na yeko zongisa bino ba oyo pona za parmi ya bato peke batu balandaka na yebisa ba shuna nga mobala ya mutu aza na yeko zongisa elengi ya libala parce que Manuela kitoka yo zongisa elengi ya libala finyo sote na media raisonnake mobala mutu aza te ngana yeko pesa elengi ya libala moi si batela libala na yo linga mobile respecter mobala mutu po mobala mutu azali mutu nyonso aza na adresse na ye na ye kotalisa bino ko détruire couple mninga eza mabe donc voilà wana na message ya mami na bino idéologie ya mami na bino ba couple eke bolingo place linga kufa biso to comme ba mécanicien bato ke Manuela lobela conseil mobo lenga na boma libala nanga pour rien na yoka ki conseil Manuela libala eva evanzi donc ba shuna nga lobby bozangate na okata live lobby bozangate nazana émission moko spéciale na boyi ko sangisango na vidéo ya lelo donc émission na lobby ba mama to kolela na bino elongo parce que na ko cha image donc to frapper lisusu donc na ko cha image on a ko lakisa lobby na banza bozala na ba papier po bokolela te so obio yo lela to kosi image na ko tia lobby soki yo lobby olela te shina ngalonga c'est ko kosi c'est que yo ozamwa musala diable c'est choquant mais na yena ba image to ozana bino lobby ba shuna nga na lingi bino mingi merci na batinyo so bo soutenir nga o bolinga nga mami na bino. Encore une fois, merci na considération et na confiance au beau pesa nga mami na bino. Donc bashuna nga to tikala ka na Facebook ite. Bo kene bo soutenir nga gratuit ko s'abonner na page to na YouTube c'est gratuit. Bo kene ko s'abonner na page ya ndeko na biso Jean Muzenga les disciplinaires donc Jean Muzenga TV Jean Muzenga officiel TV officiel pour que vous s'abonner Manuela Kitoko original 1 TV officiel pour que vous s'abonner na ko ba no bonde la te parce que bino pe bo bonde linga te pona ola bino choko bino pe bo bonde la ngati pona pe ba conseil ba shuna nga na pour ça pena que tous les 4 semaines parce que
nazana posa na banda ba live na YouTube mais avant na banda ezo senga nombre d'abonnés donc na posa ko kende ko s'abonner pour mania kota YouTube so vraiment si réel bolinga nga ba shunanga bochanga po na YouTube soki oyebi lien to so mona te manela kitoko original 1 ka ndenge za na page nanga TV officiel na kati ya YouTube na chepe lien moko boye ya video nanga on a lati la ma vert so monika lien wana na ko chango pena likolo na page au fini lien on est cotisé na vidéo wana o s'abonner bo bana ko s'abonner pour et permettre mami na bino o ya bino coach benye na ke na pe ko sala ba live nanga na YouTube donc on a zaki nango vraiment masa nanga anaika ballon d'or moi na mère hein ba weekend malamba bon weekend ba shuna nga Caro de Monaco vient nga kepa di Weston beton motema Caro de Monaco mobala time bala zanga libu mobala zanga sima vrai Joe na kati ya Suisse mokonja Weston vient nga kepa ba bi maître de bord imbattable la bi sportif moko bogar maître moko bogar opesa makambo opesa bilengi sia bazi wapi ya manela kitoko de bord imbattable na kati ya Lyon balobi yanga moko Mirabel vrai chéri na kati ya Lyon babi champion baji funi likofele ki mbasu na douleur na kati ya Lyon champion ya yo yango wana donc babi ba oya ngai Jansi Touma Sita Touma mwana Dani Touma vrai chéri bazi wapi na kati ya Hollande de longue jambe mama na Kecha na Clancy Sita Toumba yoka vrai chéri balobi ya ngamoko Maria Tati balobi la vie est belle aux Awap mère de jumelles aux Awap pela Pélagie na kati ya Bruxelles wana babi ya mwa ya Manuela kitoko mutu de moi balobi Fijo Star na kati ya Belgique ba mbote na yo balobi ye moko ser ya ngamoko ya kati ya Aniki Maluka moi ça pembe moi ça taille ba maman chérie balobi la jolie Santos moi ça tika pembe na défaut vrai chérie na taille ba ujana la jolie Santos donc Ritz Mayabu mutatika mo chino na défaut babi Ritz Mayabu matete toujours serve nanga matete Ritz Mayabu motema ya Didier Mayabu yo kani balobi oya ngai Lucie nga force tranquille aux Awa Pichou balobi ye moko babi maman Chantal Malunda na kati ya Dubai maman na Soraya motema ya papa Richard bazui wapsia bazui wapi bashunanga o mami Magdala Fioti kiala igiet la quinoise babi wana mutu amanela kitoko depuis igiet donc bashunanga boza wapi Mado babi Jocelyne la sagesse Jocelyne la sagesse donc bambote na ona kati ya Belgique siko zali donc na mona ba message donc ba oyanga babi Nina la belle maman mokonzi na kati ya Rotterdam mwasa mokonzi amuninga note mwasa ngolo mwasa mwindu ya bwana bazi wapi babi Erisia ma fille abi mama bwaka ngape ma Erisia Erisia salongo bambote ne siko zali Manuela Kolo Kombo bazi wapi maman na Stéphane Erisia Rosaline bébé princesse yanga moko ashu to mona ni lobby nazana bino na sujet mususu bozanga te na lela bino trop ba ona bosani bolimbisanga mami ya lembi donc ou ezaki ka lelo ezaki uniquement pour na choko donc to suki wana ba gros bisous ba bon weekend to mona ni lobby tokos jamuzenga le discipline là toujours